ochelo kolobo ozo ningisela papa ezateke so papa alalisaki oboye ubi apesaki opulsio boye yo pe ozwi kaka omitanzi ebembe bande obalanzi eza likambo ozala ebembe te mais eza likambo ya koningana po esenga kaka basala yango kaka ozoningana pe kaka seki ozoningana pe kaka ozoningana ozopesa papelengi ozopesa papele eza teke otie boye emo mpe okochika no boye po mo pe biso basi tosala bagymnastique osala boye maboko no mpe ozosimbasimba pe papa eza te kaka ke otiki kaka olali boye te soso oliki mpe baningisaka yaningana seki yo mpe ifo eningana oningana na se ningani maboko no mpe ezoningana osala ozosimbasimba. Plus de soucis d'hébergement. Le Flat Hotel Wilby est prêt à vous accueillir. Doté des chambres et des suites climatisées, d'un confort impeccable, avec des lits qui donnent l'envie de se jeter dans le bras de Morphée. De quoi se distraire. Cette bâtisse comporte entre autres une terrasse interne qui donne sur un balcon à la vision panoramique, ainsi qu'un large espace servant de parking. Vous êtes Congolais de la diaspora, expatrié en mission d'affaires, vous n'avez qu'une seule adresse, avenue Pozo, numéro A33, au quartier Matongué, dans la commune de Kalamou. Pour toute réservation, appelez au numéro ci-après. Le Flat Hotel Wilby, toujours à votre service. Frappe encore. Papa. Ezate ki obalolo tie maboko bo simba papa mo pe osimbe na suki mo pe osimbe na libele mto libele osimba papa na mto libele osimba papa na suki osimba papa na litoi me yo obalola kana se na sene makambo na sente salaki papa ayeba soki mwasi na za mwasi ubi aza mobali osimba papa na mto libele osimba papa na suki osimba papa partout ka côté otindo simba ozo simba ma ozo balola ka papa ozo balola mo posili siboye mo fungoleli papa penza Bible là le fungoleli papa penza bien au fungoli papa penza bien c'est que veut dire que au pesa papa posa poso to bika lelo zaka poso olala to ina zote ya hotel ma lelo zaka poso olala au fungoleli papa penza makolo fungoleli Bible c'est veut dire que papa za posa ko tana Bible wana atanga baba verset nini zana na kati au fungoleli papa Biblia na alo papa koti sisi kulu akoti silikata na likata ya nini ya mulai to ebite se likata ya mulai ya munene ya muke ngana ebite na lobi kaka selonga nazuli kata ya tata ya munene wana ya ba pire vie na kotisi ta na kotisi wana mba mona zwe la ngo portion na zwe portion siko ba jo balula siko papa nazo balola ka papa ezate ke so nazo balola papa c'est que nazo balola papa te po na tika lebembe maboko ezala ebembe te nazo simba pe papa emo simba papa na mtama bele emo simba papa na mtama bele emo simbe na suki emo zo simbe na litoi emo simbe na mkongo partout pour sentiment emema biso na ba dimension ebele tango sa papa bongo simba loketo pe kunezoloba kaka veut dire que loketo pe ezoningana loketo pe ezoloba loketo pe ezoningana ezate ke osali ocheli papa poso kolala ozwi maboko kaka otiende ti bembe na mbeto te mama tang maboko na yo chango na mbeto boy kaka esa lelo te veut dire que tang papa zoli ya kote ase ozo simba pe mama na loketo ozo simba papa partout ozo simba papa ozo simba papa
c'est ozo simba simba papa wana ozo ningisa loketo ozo ningisa emo po beti boy et ça la papa bien pour la nyonso ezala ba avantage na yo ozo pa papa peza pe ba ndenge mo ke papa akolingane nango po yana ezala kopesa papa sentiment po papa atake wapi atake pa mutu mususu aussi lotaki opesa papa elengi opesa papa bien et ça la papa bien nyonso na eza ba avantage ya papa bande balandi poso abenga yango poso sosa wilki poso eza ya ofungula boye papa azaka na mbeto pedi pe poso papa pe okebetela yango neti mutu azoprie emo pe papa okiola nira ya olala me mama nde ifazaka na poso sosa wilki mo pe ofunguli boye papa akoti eza teke papa akoti wana ka ndenge olalaki boye olali te ozupe maboko nokaka olalisi na mbeto wana eza systeme ya olalisa maboko na mbeto te veut ke wana eza systeme papa azosala mosala na ye yo mpe maboko na yo ezosala misala eseki ozoningana mpo mingi ya moi esenga otie lokolo boye ozoningisela papa eza teke so papa alalisaki yo boye ubi apesaki yo portion boye yo mpe ozwi kaka omitanzi ebembe bande obalanzi eza likambo ya kozala ebembe te ma eza likambo ya koningana mpo esengaka kaka basala yango kaka ozoningana pe kaka seki ozoningana pe kaka ozoningana ozopesa bapelengi ozopesa papele eza teke otie boye emo mpe okiotika no boye mpo mo mpe biso basi tosala bagymnastique osala boye maboko no mpe ozosimba pe papa eza te kaka ke otiki kaka olali boye te soso awiliki mpe baningisaki aninganaka seki yo mpe ifo eningana oningana na se ningani maboko no mpe ezoningana osala ozosimba nango papa po tala kaka osimba papa na litoi osimba papa tala mutu alibele ntango osimba papa partout nozo balula papa en tout cas ikozala bien en tout cas bandi obalanzi tokomi na soka émission na biso oyo aza na posa ba position aza na posa ye ba position etikali